Quand on a qui invitation pour la clôture et moi de la femme, nous comprendre en côté, voilà. Mais pas après, nous comme ressaisir pour la hôtel qui moi na lokola utile. Ngana mama, bolingo a mama, ifendo a mama, bomengo pas za mama na mabele, ozoyo kana pembele. Pour tout d'abord, motabimisa eza elombe. Wana ngana kosilike ande elombe po elombe azaleka ekokuta biso na musana groupe salon. Ko saba théâtre, so meki théâtre, okopesa nga kanda. Oh mama ngabite, o soko se théâtre moite. Pesa kinga isengo pe moi mawali susu, selinga posa kolela, pona mwana muke akanisi ke musalo yo ezali na bamamo yo basala. On dirait wana 50 ans de carrière, likambo pechanga sali. Est-ce que basala yango te komona boya ta moko bien moko boya projet moko boya pona honorer bino et te nzamba pesa bisoka toza beni kande to boti bana setu ke loko mo basela biso boto terrain yango tobo eloko moko ezati. Mais quand même ba médaille na ba diplôme wana ko to loba te. On a zwa na médaille te papa do bangonga na zwa te. Bato basunga biso eza ba fanatique. Bato basunga biso eza ba fanatique. Bano oyo baye kolanda biso na sima bazaki ebele so tocheli parti bazaki mwana oyo ayaki sima mindondo pe à son âme mindondo ayaka pe na bolenge nyonso papa oyebi ngai po nauti na choc naloba nauti na choc ya vie dudu ozoyoka ya mama shako ya mindondo nga nakoka bachoc te na okokufa souci oyo nga nakoki kozala nango ekoye kozala ubiro nazalaka nango ezalaka ke bana oyo bayambi musala oyo sika bayambi yango mpenza na ndenge ya kopesa valeur na musala ngo ya biso te eloko nga naloba na bana nga bazala bomoko biso na groupe salon de toza wana to na génération na biso tozwana mibali te eloko nga nasengaka bana nga bazala bomoko parce que si bolingo ezali ekoza na problème te na fungoli saki ya moninga na zo eloko ya problème te kwa nga na kolemba kolobela bango te bana nga na boti pe balandi musala nanga fo bazaka bomoko ba polémique eloko mabe. Mbote na manégozo soboza kolanda biso de partout bolanda biso à travers le monde na ba différentes chaînes na biso. En tout cas tous en a plaisir lelo ya ko pesa bino ba information ba news na biso o bolingaka mingi comme mesano ndenge to mesana ko lobela bino de la part ya artistes et comédiens na biso. En tout cas tolobaki yango par rapport ya événement munene o ezaki clôture ya mois de la femme l'artiste et comédienne Ursule Pechanga asalaki ba maman en tout cas ba lobaki ba ko s'exprimer et puis tolukaki toluka ba maman pour que ba s'exprimer ndenge l'artiste ya honoraki ba maman na bango oyo ba sala musala ngo liboso oyo ba pesa bango elengi to chance ya kosala pe musala ya théâtre yango tozala parmi na moko ya ba maman oyo azaki invité azaki honoré na mukolo wana ya Rotana. En tout cas tozana maman Boli oyo tozana na plateau na biso déjà na image qu'on a kofungola déjà pour que to solana maman na biso. Maman Boli, bonjour. Bonjour. Bonne santé maman. Donc ça va par la grâce de Dieu. Voilà. Maman, plaisir ya kokuta na lisusu pour ngo solana moi muke par rapport à clôture ya mois de la femme oyo moi na bino Ursule Pechanga salaki pour na honorer bino. D'abord tant aux qui invitation wana et salaki onini par rapport à ça. Merci. Quand on a qui invitation pour la clôture et moi de la femme et puis tout subisango na ndenge ya surprise moko ouais ezalaki pour ngai agréable donc une surprise agréable parce que nayebaki te de quoi il s'agissait mais tant on a koyoka ke ezalaki pour na honorer biso ba mama oh tout suite au colis na musala ya théâtre na mbula pe toza ba mama voilà alors nazalaki d'abord réuni donc nazo comprendre en te voilà mais pas après naye ko me ressaisir pour na otala ke moi na lokola Ursule
toya ngai vraiment boye na ye na kati ya musala oyo je crois soki nasi na joie na ye mwa ba pièce le wana tozalaki kojouer na ye na lipati ntango azalaki koya tosali ba pièce donc nazwaka moyen tosala na ye pièce. Alors namona siko mwana ngo lelo azwi likanisi ya kohonore bamama epesaki ngai esengo mpe mwa mawa lisusu esalinga mposa kolela mpona mwana moke akanisi ke mosala oyo ezali na bamama oyo basala voilà ke biso mpe toya kolanda bango ndenge balobaka mwana moke abetaka mbunda mpe bakolo babinaka ahonoraki biso espesaki biso esengo parce que parmi biso tomonaki mpe bamama oyo biso tokutaka mpe oyo mpe tozalaka kolanda neti mama impala baza mama Ariette Impala voilà impala baza kobenga impala mama boboto donc mama boli oyo okuta mama Impala na théâtre déjà oui voilà lero wana biso nano ngai nano nabali te tozala kolanda groupe Maboke voilà alors tozala kolanda na radio mingi mama Impala mama boboto alors mwana wana kendo kanisana mama Impala donc ezali toloba likanisi wana eyeli ye Zamba pambola ye parce que ba initiative oyo azwaki Zamba inspiré ye lisusu na mingi oyo ya koki kosala pe voilà oyo akoki kosala pe na misala na ye azosala akende liboso na ndenge atalaki biso parce que na bozune ya mingi te ya moke moto akanisi yo donc il faut ko féliciter ye kopesa ye merci parce que mingi pe bakoki kozala nango me akokanisa yo pe te voilà. Mama Boli, pour tout ce que ça va être moi, qui est quand historique nano, Mama Boli au reconnaître que tant que pour ça, la théâtre, on est côté de Maman Ariette Impala, na ba télévision, na groupe Maboke. Qu'est-ce que ça n'a bateau? Mama Boli a combien d'années de carrière depuis abandonner Moussala théâtre? Bon, banda Moussala nanga ya théâtre, naxi na kokisi 40 ans. 40 ans de carrière. Waouh, c'est beaucoup. Et belé vraiment maman. Félicitations, 40 ans de carrière. Oye kokuta ba maman et puis na simanabino. Balé kini oyo ba yaki pe na simanabino. Oh lelo quand même baza ko sala toujours musala yango bazo sala toujours honneur ya musala. Na simanabino balé kini no ba yaki kolanda bino na si. Na musala oyo baleki. Ngala kobenga baleki te na obenga neti bana parce que mingi o baye bakoki kozala na age ya baleki te voilà na moment wana biso tozo renye tozo sala musala oyo et puis pe ba télévision ezalaka peza ebele te baye kolanda biso na sima na biso mingi baye bazal ko bana biso to boti voilà parce que mingi bazana ba âge kaka ya bana biso to boti bana bazaki banani moi mukie kaka o quand même zo kanisati le pe o sa msala moi moko mi balé misato en tout cas bana oyo bazo sala misala to ko loba na kati ya groupe Salongo na groupe Salongo o ba kolanda biso Salongo bana oyo baye kolanda biso na sima bazaki ebele soto cheli pati azaki mwana ayaki sima mindondo pe à son âme mindondo ayaka pe na bolenge nyonso na kati ya oui wana na ko benga azalaki l'équipe parce que tant to zui tant azwami na kati ya groupe Salongo azalaki nanu mwana ya classe voilà to zwaka ye na tant pe asalaka pièce moko ya bana ya classe voilà d'examen d'état donc tant waye ba retenir ye pe bon lipati na mindondo toye kotia esengo bon babipale bayaki ezaki bana oyo balandaki biso na bana mibali tozalaki na baelombe sukari tozalaki na bamomolai bana ebele basa sika bamba mpe ye ayaki bien avant ye yakokozala leki oyo ayaki nsima na biso donc bana baza ebele mpe baza koévolue mpe bazwa formation na kati ya groupe Salongo pe bazwa
baza ko évoluer ti lelo malgré ba omususu batika biso ba miso batika miso pe baza bango na mikili ya poto bakenda baza na mikili ya poto voilà lelo oyo mama Boli azaka contact na Lipati to na Molai bon à tout moment donc les nyonso ndenge toza boye na kati ya biloko oyo to le bepesi biso ba Facebook na ba WhatsApp oyo bosololaka sans problème sans frontières. Voilà mama Boli durant carrière na yo 40 ans de carrière souci nini esalaka yo pendant carrière na yo souci majeur oyo ezali kwa moi likanisi moko etala utalaka na 40 ans oyo sali peut-être il fallait qu'il boye te ozala na 40 ans oyo na oyo tout ça oyo ngai na sali na kati ya mosala oyo souci oyo ngai na kwa kozala nango ekoye kozala ubi ona zaka nango ezalaka ke bana oyo bayambi musala oyo sika bayambi yango penza na ndenge ya pesa valeur na musala ngo ya biso te on dirait moi loko moko ya mabe ekota musala ngo ekoma musala moko ya ba compte ya ko se rendre oyo afingi oyo alobi oyo akotelaki nganda ko donc bitumba penza oyo ezali ke eza ko pesa lokumu na musala oyo biso to salaka te alors eza pasi pona otala ke ko préparer relève ango ezoya na ndenge esengeli te parce que musala esaleli musala ezoko kokokana te voilà parce que tant tozalaki kosala wana na mes conscience tozalaki kosala penza musala oyo ya koeteya mpe koéduke bato koéduke masse mais mingi sikoyo je ne me retrouve pas nazomona musala oyo biso tosalaka mpona ki bato bazwa quand même liteya moko boye tobima lokola bapasteur quoi ozoteya mpona ke moto abongwana akoma na mbeba oyo aza nango abongwana azala mo mais au contraire sikoyo na bambeba nde nazomona que nous enfonçons toujours na kati ya bambeba compte tenu ya oyo tokomi kobimisela bato ezokokana te boza koéduke donc éducation eza lisusu na théâtre mingi te théâtre poko bino bozalaki na eza lelo différence eza monene ne moi nga moko na koloba bongo ezali te ke pona milingi nga moko na oyo nasalaka tout ça nakanisi na oyo biso tosala na oyo ekokaki kolanda biso tokoki koévoluer kosala pas monene mais au contraire nazomona tokomika changa donc je trouve que moke oyo bato bakoko se retrouver parce que na bana bayesika ta boso ba bino époque na bino bosi bokola boza ba mikolo bobo na bo mais na kimukolo an biso pe to bandaka ka mikolo te biso pe to bandaki ka bana lokola bango to bandaki pe bana mike to zaki na ba une vingtaine d'années donc to bandi musala wana mais formation biso to zwaka salake na kati ya musala yango bien que bana mike tozalaki kosala makambo oyo ekoki kozala ke bamikolo bakoki kosala mais au fur et à mesure mpe mbula ezoleka biso mpe tozokola bango mpe bazoya ifale bamekola mpe ou bien balanda mpe ndenge toloba ndenge laisse tombe totiki makambo oyo tosalaka ya mabe mpo toopte ya malamu mais mutu ekoti na kati ya mosala vraiment est-ce que lelo eza na mutu na moko natunaka mama Boli bana to baleki oyo baza nsima na bino parmi bango est-ce que eza na bamoko oyo baza kolanda to bakozwa relève ya oyo bino bosalaki oyo baza kolanda lokolo na bino bazali oui bakoki kozala baza na bango oyo azozwa mosala yango ya théâtre maseki te akoki alobi ke nalanda mpe makolo ya bamikolo pour que na bimisa mosala yango apesa yango lokumu ko apesa yango valeur voilà moko baza na bango voilà pour que tozonga na kata sujet parce que tu as kolobela clôture ya mois de la femme ndenge ba honoraki bino pa style pechanga mais lelo actuellement toloba mon pepo ye ya YouTube
non mon pépé bande ko tala ba maman boli na chaîne nationale ba ko tala bino na ba cassette na ba VHS ba ko tala bino sur na ba CD ou ba binga DVD mais les autres na mon pépé YouTube réseaux sociaux est-ce que les loko lo ba que réseaux sociaux et ko bongisa musala ya théâtre peut ko pesa ngo forme ni selon ma candidat. Bon, moi personnellement, mon pépé à YouTube, voilà. Mon pépé mon bang sakangai, bang sakangai non. Pesa kangai et sengote. Voilà. Il y a comme métalé, to comme tanda na kati ya YouTube parce que makambo ebele ezoleka na YouTube mususu ya kitoko ezate ezali keta mususu tala boye kufeli na motema comment na ndengo lobi ndenge toza koleka na ba cassette banini ezaka ba technologie ezo changer de temps en temps mais si ko na mo pepo ekoya ba YouTube oyo tokomi na ba YouTube oyo bon bato bayambi yango surtout ba jeune bayambi yango na ndenge dimension ya na ndenge na bango et comme place ya ko régler ba compte ko fingana ko détruire mutu penza boye tout ça alors makami mingeleka na YouTube soki yo ozana mayele tepe oyebi ko sosola te ko banda ko silikana o pamba to bandi ko pesa ba considération et mususu ya ndenge pa baninga sans que Hollanda au fond et loko nini et ya vrai o ezoleka to ya fou mingi pe loko les ali mombongo bazo sala loko la YouTube efutaka voilà. Chacun peut inventer n'importe quoi pour que à côté ça ba view bon baya ko futa ye alors en cela na mona ka penza ya malonga na kati ya ba YouTube te donc soki ya ko sala donc toza mélanger za poto na kati voilà. Par rapport à ici Pechanga ou à Salaki, est-ce que ça va tout souper ou baleka ba honorer bino initiative à bon acte ou na Pechanga Salaki déjà ça va tout souper déjà ba sala yango ko honorer biso na ndenge ya sala ki moko na bino artiste moko ba élève alobi ke na honorer ba maman au mikolo azaye moko mwana muke oyo asali likambo oyo likanisi oyo eyelaki ye mpo ahonore biso aza ye moko parmi bana ebele parmi bamikolo ebele parmi bato ebele oyo bakokaki kosala likambo wana mais ye aza mwana moke nzambe ainspire ye asali yango nzambe apambola ye na maso profite opesa ye message na oyo asalaki wana message ezali kaka ya nini merci merci voilà merci na ndenge Ursule Pechanga na ndenge okaniseli biso ba mama parce que ezaki kamo biso pe toyebaki te ke akoki kosala yango asali yango na moyen na ye moko donc na kata salle ba surprise na ba salle na salle wana bon tam sous pe biso salle wana pe na koloba pe sembo parce que eza milliers nga na fréquenté mais quand même au total yango standing nango ezali place moko ekutaka cher asala yango po asalela kaka ba mama moko boyo basi o ba mépriser et pas bato mosusu o ba monaka bango valeur te mais ya pesi biso valeur wana eloni na opesa yo ka merci beaucoup Ursule Pechanga Black Line donc OK de liboso voilà ba makanisi zamba lola a bakisa lisusu ba mayele pe apambola yo na oyo nyonso yo ko entreprendre comme ba misala apambola yo na nyonso merci voilà to comme na biso na suka mama mais ils appellent malamu pour le bana bandeko mususu pe likanisa malamu balanda rango kaka ya mabe to longolaka ya malamu to landa rango mais surprise wana na kata salle et lo remarquer que c'est pesa kio parmi soirée wana za gini na kati ah oui na kati wana oui les kaki comme événement na événement wana na monaki yepe azwaki surprise moko ya ke na oyo lakisi ke oyo ya sala ka balanda kango parce que misala malamu elakisa marape na ba nini te bon ndengo lobi makambo ba YouTube ba abonné moko ya ba abonné donc akomaki ya 1 million d'abonnés. Voilà, on a la page naïe. La page naïe. Comme on a 1 million d'abonnés. Oh, félicitations Black Live vraiment. Nandenge musala s'occuper au sala ka makambo bien. Makambo ya bien wana elandisa ka pe lifuta moko boye. Voilà.
Merci Maman Boli, ezaki plaisir na nga ko échanger quand même na icône na biso ba maman biso ba icône totika na bango. En tout cas, ça nga plaisir et ça nga plaisir à partager na lelo quand même les solo au likanisi tozaki nango par rapport il y a clôture à moi de la femme ici pechanga à honoraki bango. Voilà. En tout cas, to sepelaki makasi. Bo sepelaki makasi ko lia ko melanio so ba surprise ba cadeau ezaki nango. Ezaki nango. Moi enveloppe ezanga gite. Voilà. Voilà, to komi na suka mais bato bayebisa nga na tuna bino so na zwi bino pour na maman Nzita azobela bo penser te quand même pour que rendre visite par rapport à ça. Azolela mingi na kombo ya bandeko na ye quand même baya kotala ye amona rabino po et puis c'est ata moi makasi. Ouais. La solo. Nzita abeli. Abeli pe lelo te mais abela moi kala. La mwakala sima baya venema moko boye salamelaki ye aperdaki bana ya mokolo mosusu ya suka bashok wana esalasala nde esalaka ye bacrise ya liboso akotaka mama ye moto ozalaka nde na mama ye mo ti aye koyoka malamu aye kobima lokwa nde tozalaka boye tozalaka moto na moto na epai na ye na famille na ye na makambo na ye akomaka bien aye koreprendre mpe mosala. Mais par après, il faut rejeter les sous. Quand on dit qu'on rejeter les sous, souvent. Souvent. Place nous savons qu'on fout là. Ça, c'est quand nous sommes dans la banda. Voilà. Nous avons qu'on kende. Le bas, on a siko et le col a kenda au côté paie moi musika. Parce que la foula, kuna côté monga foula, ndela au kende. Ndela qui mwenza, tu peux visiter Nicolas Toleka. Oui, côté wana, nde temps mususu na par rapport à babisika to vanda ka temps mususu ba emploi du temps to une entente ya temps ya ko mona yete mais ba programme ezali to kende mona baninga mususu pe ba kende ke akende ko tala ye to kende tala ye pe azaki invité na soirée à Rotana aussi pour chamamé vi makasi za quitté makasi akoya ezalaki te mais biloko na ye je crois elanda ki ye parce que azalaki pe na surprise na ye o ba surprise to toki nikolana ya ye pe ezalaki na carte il fallait elanda ye na ndako. Voilà, un mot de la fin par rapport à interview émission maman et puis bah na habité sur moi ba mbote ba salutation je sais pas na bato balinga maman Boli. Bon na bato balinga maman Boli ngape na lingi bino mingi bon continuer kaka pour pesa biso confiance na base na mikolo koya lokola bato ebele bazaka koluka balobi bozongela scène bozongela pour que groupe Salongo surtout ça bataza na besoin nango lisusu to sepela elongo to continuer parce que balobaka ndenge balobaka bango basi bakoli mais sikoyo na kanisi adage moko elobaka ke banzungu akala nde elambaka biloko ya bien basupu ya bien nzungu akala elambaka supu ya bien donc basupu wana nde tokolandisa tomeka nanu mpona kopesa lisusu bato basosi wana ya nzungu akala. Est-ce que maman Boli penda lelo oyo maman Boli opesa bato les meilleurs ya oyo bato bayebaka viage makasi wana lengi wana o bato banotala maman Boli est-ce que zakaka na kanisi kaka kaka na badage yango balobaka ni l'artiste ne meurt pas l'artiste peut anunaka te na yebite soki anunaka te ezali te ke po maman Boli anoni mutu pe nuni bongo pe nuni non on va toujours rendre ce qu'on peut. Voilà. Na ba téléspectateurs nyonso oyo balandaka biso ba fanatique oyo balandaka maman Boli oyo balingaka pe maman Boli bakozwa kaka oyo esengeli mpona. Voilà, merci beaucoup maman Boli. Ba dédicace eza nango te na alingaka kopesa ba dédicace te parce que des fois nazopesa bango nyonso na mopiku parce que soko bandi kopesa na moko obosani mosusu aomona ke yo oyina ye posa ya kotia ngai so na YouTube oyo te alingaka ngai te biloko wana nde naboyaka me bafana nyonso na ngai ezala bana ezala bafanatique baleki bandeko en tout cas ya mopiku. Voilà, merci beaucoup. Et c'était là l'artiste et comédienne Maman Boli du groupe Salongo. ACP Sabino a continué toujours au CP Sabino. Donc, le groupe Salongo est vraiment au complet. Salabino Bazo, c'est surprise toujours à Kitoko, Tomestana. Kota la bango sunne to banisala kota la bango. En tout cas, toujours continuer la série à interview na biso. Je crois bien que vous allez essayer Banseska Bamba, tozo Maman Boka, tozo Maman Alinga, to tambola pena poto zo bango nyonso ba s'exprimer na micro na biso. Voilà.
Merci. Donc, Papa Sonzo, vous avez interview, on a vraiment exclusivité, intégralité, ni par ailleurs. Ah, merci. Elle s'appelle Odia, mais on l'appelle Bolingo. Odia Marie du groupe Salomo. Groupe Salomo, ici, voilà. Quand on a fait la date qui est naturelle, on a fait maman et Arnaud de oui. Quel est le qui n'a pas de voilà, on va ramener le cadeau. Il faut les honorer comme ça. Parce que nous, on a dit que nous avons honoré par nous. Donc, il va discours, il vous êtes TV en direct. Après, si vous avez tout, mais la famille, pour l'enveloppe, vous auriez devenu hier au monde à monter. Honorez nos icônes vivantes, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Nous avons juste, merci encore une fois, Ursi Péchava qui a pensé à organiser cette belle soirée. En tout cas, j'espère que ça va continuer, pas seulement pour nos mamans, mais aussi pour les enfants qui sont là. Nous espérons que ça va continuer. Encore une fois, merci Ursi Péchava. Tableau, Imbundi Abispo, Pasteur César Agati, Odia, Namwa, Yasila, Sonia Kisa, Lekia Monisserio. Pour ce souvenir, ça va fier vous en fait, ça va fier. Ça va bon. Merci beaucoup. Odia. Voilà. Angata micro. Odia, moi, Angata micro. Angata micro. Odia Marie de Mondine a bâti un salon depuis 1980 avant que la CNC. Micro, maman. Oh, il y a Sali. Vraiment, il n'a pas dit que vous avez Merci, Seigneur. Promettez-la ma main pour ma classe. C'est moi qui vous dis n'a pas fait. Voilà. Merci beaucoup. La prochaine icône qui va recevoir son prix demain, c'est M. Faustin. Alors, notre prochaine icône nous vient du groupe Salomo. C'est une dame. Elle s'appelle Bonbois-Cato Cyprienne, alias Alina Mismondo. Alina Mismondo. Maman Sarah. Elle est dans le groupe Salomo depuis 1976. Le groupe Salomo a commencé en 1975. Okay. Elle est entrée en 1976. Wow. La première groupe Salomo, madame 1976. Et là, je vais te demander de ma partie. Agent à la RDC. Agent à la RDC. Elle est en depuis 1976.
Engagé madame 1980. Voilà, ça va t'arriver la colonie. Wow. Il y a ici. On va commencer. C'est un œuf. C'est un œuf. Merci, madame. Voilà. Pour notre prochaine icône, Madame Laetitia Bénin, et les hôtesses peuvent déjà apporter le cadeau. Merci, Madame la ministre, de nous rejoindre pour remettre le cadeau à la prochaine icône. Et la prochaine icône, elle s'appelle Esther Vitellese. Comportement. Un bisou de la part de Maman ministre. Voilà. Un bisou. Voilà. Après, voilà. Vous remettez des cadeaux à Solection, qui va remettre à Maman ministre. Voilà. Un tableau à l'effigie des vitres de Montébois. Voilà, Léo. Voilà. Ah, les cadeaux comme la radio. L'Ivo qui est à votre témoin là-bas, Mobali ya Kianou na Makoyo, Ekumandala, Kokodianzo, Pépé. Malmoko Kayo, maman. Merci, maman. Merci beaucoup. Intéressé. Mais ça, c'est un chargeur. Moi, je me suis dit, ah, Pesana, na vitu kulwa kutani. Pesana vitu kulwa dipende sere, akumuka. Mutu mubani kukulikito. Kumuka kia kuwezi kuwezi baba mama wepa. Wapezi wapezi wa hizo ende mtolo wanante. Zambi yuna kukulishe, na kupeshiga muji. Muji ni kambiu kumtatu, ni mwana, Grazie Ali. La dose de la santé va bêta. 21h. La dose de la santé va bêta. Et là, il dit tout ça. Mon dos va passer dans la dose. Ni ministre, ni député, ni sénateur, ni. Mais là, il n'y a pas de problème dans la ministère. À l'objet, à ça, il y a beaucoup de choses. Bon, mais au dos, ça l'a dit. Mais vous avez déjà tout. Ah, et c'est fini. Europe, maman, la prière. Merci. Mamie Lélé.
Comment je l'appellerais ça? Ça c'est déjà que ça c'est déjà. Voilà. On applaudit très fort. Maman Bipendo, moi là les boquets, papa, moi je sais, maman Nabana, moi c'est Akia Lunda, Makoyo, Kokobian Tongo. Alors, nous tenons à rappeler qu'il y a deux dames qui devaient également être avec nous ce soir. Il s'agit de Maman Pika et d'autres boys. On a vu donc ce soir, et Président Sangaï a particulièrement non seulement pour rendre hommage à ma maman la Bisso, mais particulièrement pour nous savons notre censeur dans l'Institut Changa. Peut-être, peut-être les gens ont commencé, mais pour avoir la moitié aurait évité curieusement, n'a pas la bandade, n'a pas la bandade, mais c'est au monde à Ursule la bandade. Mais quand il a besoin à la femme, pour approcher pour l'assemblée, n'a pas tout le numéro Ursule, parce que nous sommes à la fière en ligaté. À la fière en ligaté. J'aime pas, il y a aussi des meetings pendant qu'on parle ici. Elle avait dit une seule fois et elle a répondu et elle a accepté. C'est-à-dire qu'elle a dit non, j'ai un projet, est-ce que vous pouvez m'accompagner avec l'honorable, pas de problème de l'intérêt. Et elle est venue, elle m'a accompagnée pour la vidéo et hier on s'est déplacé à Yaki pour accompagner l'Assemblée nationale pour la projet. Alors que tout ce qu'elle a au monde en a été, et si je ne me trompe, c'est la première fois qu'on se voit avec Ursule. Elle m'a soutenue, elle ne me connaissait pas, mais c'est une femme tellement elle a beaucoup reçu de Dieu. Je lui dis toujours, il faut que tu donnes ce que tu as reçu. Et quand on se voit dans le téléphone, dans WhatsApp, je m'avais toujours ma star. Mais ici, quand elle m'a parlé de ce projet, et après le moment banalement, elle me dit honorable, j'ai un projet qui consiste à honorer des femmes et tout. Mais après, quand elle est aujourd'hui, elle dit madame, mes projets, nous avons besoin de projet banalité. Et ça, projet à l'occurrence, ces femmes peuvent être reconnues par tout le monde. Mais si toi et tu les reconnais, tu vas voir ce que ça va faire. Et elle m'a parlé de l'organisation jusqu'à ce jour. Tout ce que je voudrais dire à nous, maman Boli, maman Nina, maman Bip, maman Pembele, maman Dika n'est pas là, maman n'est pas là, maman Maëlo n'est pas là non plus, maman Siké, maman Boka. Tout ce que je pourrais vous dire en cet instant, vous avez marqué la vie de toute une population, de toute une génération. Certainement, Oyo, il fallait qu'il soit rendre Bino, peut-être que ça a monté de rendre Bino. Mais les locaux, les locaux, moi, dans la Bino, les grandes sœurs, Oyo a sali. J'aimerais que la prière de Bino à la bénédiction est la taillée. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Ce sont les valeurs qui aident. Peut-être ici aujourd'hui, tu as dépensé de l'argent, tu as dépensé de l'énergie, mais tu as gagné en bénédiction. Et dans la logique, parce que dans l'Assemblée nationale, dans la commission et agence, à force de travailler avec les femmes, j'ai compris une chose. La solidarité féminine, c'est la clé de plusieurs choses. C'est pour ça qu'on empêche toujours les femmes d'être unies parce que les sont pas si les résultats est là, mais les lois ici la petit exemple qu'on peut faire le même métier, la même chose sans jalousie et s'unir. Et c'est cet élan de solidarité il faut accompagner. Ce sont totalement les artistes nigériales. Elles sont toutes les stars, elles sont millionnaires, mais quand il s'agit de Sangala toujours. Jamais. Et il faut qu'on apprenne à faire cela. Et
Quand on a qui invitation pour la clôture et moi de la femme, nous comprendre en côté, voilà. Mais pas après, nous comme ressaisir pour la hauteur là que moi na lokola utile. Ngana mama, bolingo a mama, ifendo a mama, bomengo pas za mama na mabele. Oso kana pembeni. Pour tout d'abord, motabimisa eza elombe. Wana ngana kosilika ande elombe po elombe azale ka ekokuta biso na musana groupe salon. Ko saba théâtre, so meki théâtre, o kopesa nga kanda. Oh mama ngabite, o soko se théâtre moete. Pesa kinga isengo pe moi mawali susu, selinga posa kolela, pona mwana muke akanisi ke musalo yo ezali na bamamo yo basala. On dirait wana 50 ans de carrière, likambo pechanga sali. Est-ce que basala yango te komona boya ta moko bien moko boya projet moko boya pona honorer bino et elo tenza ba pesa bisoka toza beni kande to boti bana setu ke loko mo basela biso boito terrain yango tobo eloko moko ezati. Mais quand même ba médaille na ba diplôme wana ko to lobate. On a zwa na médaille te papa do bangonga na na zwa te. Bato basunga biso eza ba fanatique. Bato basunga biso eza ba fanatique. Bano oyo baye kolanda biso na sima bazaki ebele so tocheli parti bazaki mano ayaki sima mindondo pe à son âme mindondo ayaka pe na bolenge nyonso papa oyebi ngai ko nauti na choc naloba nauti na choc ya vie dudu ozoyoka ya mama shako ya mindondo nga nakoka ba choc te na okokufa souci oyo nga nakoki kozala nango ekoye kozala ubiro nazalaka nango ezalaka ke bana oyo bayambi musala oyo sika bayambi yango mpenza na ndenge ya kopesa valeur na musala yango ya biso te eloko nga naloba na bana nga bazala bomoko biso na groupe salon de tozawana to na génération na biso tozwana mibali te eloko nga nasengaka bana nga bazala bomoko parce que si bolingo ezali ekoza na problème te na fungoli saki ya moninga na zwelo ya problème te ko nga na kolemba kolobela bango te bana nga na boti pe balandi musala nanga fo bazaka bomoko ba polémique lo mabe